J'espère bon kita la Vespa, mata la landa landa. Kita la Vespa, mata la landa landa. Oba. Munwe mama ke anga tingala kindoki. Mwana moto la mode malu ingene. Akilumbwe mwana moto lambo ni malu ya yo ingene. Mayela mandoki munzila bakongo mayela mandoki. Mayela mandoki munzila bakongo mayela mandoki. Ayenda mutila bakongo mututuka. Tela matu ayenda mutila bakongo mututuka mama. Atwaende. Oh, nsaki kudye kwe, soki binalo kumisanganga. Oh, nsaki kudye kwe, soki binalo. Mama bakentu mudilanga, benila babakala mutalanga. Bakentu mudilanga, benila babakala mutalanga. Nzambi walamba lukuma bisike tupantwe. Nzambi walamba lukuma bisike tupantwe. Aya bandoki bobazola ibu na kusesi baseya. Bandoki bobazola ibu na kukile sibakila. Ndoki muguseye, bete mugudila. Ndoki mugukine, bete mugudila. Mayela bandoki mutila bakongo, mayela bandoki. Mayela bandoki mutila bakongo, mayela bandoki. Voilà, bokota ngana biso tobetaka masolo ekoki oyebi ete oyo ezali meilleure chaîne oyo epesaka bino ba analyse ya kitoko. Avant de regarder cette vidéo, veuillez vous abonner, partager et commenter. Merci. Lelo toye na lisolo ya ndeko na biso oyo bazobenga mufinuku ya ngaba. Voilà. Mufinuku ya ngaba oyo afandi na ngaba. Na kala toyebaki mufinuku ya ngaba ezalaki nike kuba. Ezalaki nike kuba de mufinuku ya yolo ndeko ya esobe. Vena biso nzongo nda ezalaki mufinuku ya ngaba. Et à notre grande surprise, tout le monde kaka nous ngaba moko boye abimi. Nous ngaba moko boye abimi. Alors bakate elo moko te et le to vandi to yoka moko abimi to mfinu ngaba akufi soki ndenge et afin de développer to ça bino ba vérité botika na ntolo ba mukie ya propos na yende ko ya moko ba binga ko mfinu ngaba et mfinu ngaba tomoni ndenge bato bazoseka ye tozomona mpe na ba TikTok na ye soka komante ndenge baoloba nzambe aza monene, ngulu azobina, ngulu azoseka, ngulu azosala boye soki apiblie kaka eloko boye oyo vraiment soki osali pharmacie na ngaba okotisa mbongo mpo ndenge amelelaka C4 okokotisa vraiment mbongo makasi. Ndenge naloba nini na yango ndeko wana oyo balobi akufi mofinu kwa ngaba aza, je peux dire quoi, aza victime ya critique, victime ya mapinga, victime ya koseka
et tout le monde a raconté ben souvent moi na côté zobina nzambe vraiment za mystique ngulu zobina boy souvent là pour ça on voit bon na quoi pharmacie fongola on ngaba ye vraiment melaka ta 24 na mbala moko nzoka to sali d'investigation eza bongo te ndeko na bino na bomona ka mufinu kwa ngaba aza souffrant il souffre abela ka diabète aza diabétique botali malamu avana banda video oyo ezaki na video moko boye na zoomaki kote ya makolo bomoni ete aza kaka na 3 misapi aza na 3 misapi 2 misapi eza ya kokata na dia bakata ete maladie oyo bakataka misapi ezaka souvent balepre na diabète oyo ezali aza leprete aza diabétique donc ntango bofingaka ye wana er moko etushaka biso esalaka biso mpe mpasi etanke batu soki tosali vraiment humanisme tolongola espo babengaka na français inhumaine donc oza na bomoto te omoni moto simbi omoni moto seki sans savoir le motif ndeko na biso aza na posa ya lisungi na bino makasi mpona baoyo balobi bakufi non il n'est pas mort il est vivant sauf kaka santé dérangeaka ye soki botali libumu na ye botali nini bocomprendre kaka ke c'est une personne souffrante voilà. Bosekaka te bofingaka te bosalaka nini te c'est encouragé quand même aza couragé aza aine ya famille na ye e aza nde na kopa malunga te soki ndenge nini mais abimi asimposer totomona na terrain ya gd ndenge sule kaukaka beli ye moto na ye ya sika ndenge pe ndeko Fabulous akoti ye na vidéo oyo basalaki ya sika ya dadi et bozomona donc quand même moi évolution malgré ma critique mais il évolue quand même positivement et malgré aza na souci fallait amemi ete po ezalaki na posa alobela na Stade de France akangaki kibaba uta ntango molai sule kauka mema ye na France mais à notre grande circuit, tout le monde est délégation, tout le monde a petit fallu, on va mettre un concert dans les airs, on peut s'amakam un avion, mais totali ndéconabiso, on finit ya ngaba tout le monde y était et courage place aux alliés et ma voyage est silité, et ma fali, ma faire et ma wata comme un poteau, ils ont un peu l'eau pour moi pété, il y a grave poteau peut être fin du monde et voilà. Bamani ke kutu bakendaka bazongaka basimisa bango batusha ndenge na ndenge bakoma kokende bakisi njora babetelaka makasi na Kinshasa oyo bakoma kokende donc yebaka ke baconcert ezali baconcert yango bana kini na place boseka mwana mai concert kana apesa bino botika kosekaka ye botika kofingaka ye aza ndeko na bino azobela eza lokwa oza na pale oza na mwana moko boye aza na bokono aza victime ya maladie moko boye donc na place oseka il faut fortifier même kopesaki esengo kopesaki nini esalaka bien quand même qui est koacquiser kokomisa donc tobenga nini donc faire la victimisation bokomisa lokola victime na maladie donc na maladie basala mutu victimisation te mpona nini maladie mutu abengaka mo aza te bokomisa lokola ye nde mutu abemi guerre à este ye nde mutu abemi nini tomonaki bacaractère wana mingi ntongo bomona bavideo azobina bosala nini akomi nzela na ye oyo ye azulaka lipa ezosunga ye aza aîné de la famille et voilà il reste chez eux nazovana apa na bango et azoluka pas s'en sortir akoma pe chez quand même malgré ma fille mais tout le monde a peut tant moi moto eyaki basi pe bakomi kowelele mobali na nga moni ke bino bobozo échoué mfino banga awelela mi makasi na période wana awelela maki makasi donc ba négligea mutu te ba négligea mwana te voilà ba mama ba kongo balobaka mwana samasa donc mwana ataza mabe tiaka eka mai sokola kai un jour okola okipe ko surprendre battement que angelo no azake le mabe ye abongi te tu abongi ya mwana ba négligea terre voilà donc anda java comme za kabuni et
c'était ça notre raison de passage na Kinam na analyse à l'eau. Nous avons vraiment na makambo et délégué et big up na. Vous allez remarquer que les lots sont dans la forme sous, là chez Belle Serre Nationale, tout dans le salon Florette, pour que ça m'a comme salon Florette, via paysage, la beauté dans nous, on a qui te vend à dépenser ma case pour bien sa beauté au bon chez toi, ignorant moi que il y a une hérité au légata na Kinam. Voilà, il y a les lots, on a pas souci à courant pour travailler dans un studio dans le endroit habituel dans le les lots tous en abisso on a salon Florette, on a pu tourner quand même, ça nous va bien. Et voilà, c'est à vous comme Bogaki, les bandés, une voix féminine vous a recommandé de vous abonner, partager et commenter cette vidéo, donner vos avis à propos de Mofinuku Yangaba. Est-ce qu'il mérite-t-il vos critiques, vos injures ou pas? Est-ce que Kozala Nabukono Songolo Pakala et Zali Lissoum, voilà. Et veuillez vous abonner, partager et commenter. Veuillez aussi recommander à vos proches et amis de suivre et de s'abonner sur cette chaîne au nom de Jeannette Kinam Télévision. Voilà. Je suis Gloire Pembele, Gloire Pembele, voilà, Gloire Mix. Avant de clore cette analyse, je dois dédier celle qu'on appelle Maman Nathalie Poucha Mwana Musakata en Angola. Voilà. Babi, tout le monde a vu vidéo où Maman Nathalie a mis le mot. Ils ont dit somme. Donc, ban Angola, ban Luanda, pour battre les makasi, pour battre les makasi. Topesi bambote na papa Zombo, topesi mbote na équipe nyonso maître Fayingila, champion construction na cité verte monga fula masanga ndila makambo etali ba chantier pe vente ya mapango toza na maître Fayingila famille mbimba libanda mboka na pesi bambote et tozobwaka mingi te po balobaki bayelaki mapanga po bakotisa salade non toliaki na biso tomelaki toza biso à l'aise donc wana babakiri na biso esengi babwakama tobosani mpe te mama folo tobosani mpe te ya alpha mutakala ndrier topesi bambote voilà tout le monde à tout à l'heure.